Vous avez fier na taille na yo pour chaque Papa, fois. oui, héritage et ça la makambo et ça la makambo. Oh. Et ça la makambo bien na robine. Bo kanisi la ma bête pardon. Ah ça ka na robine. En tout cas, bon mi bali bo na mwasi moko. Te to sala effort to za na bango moko. Même pour na koto kumisa mwasi o kumisa basi belé à la fois to kumisa moko oya yo oyo za kana ye. Vous avez toujours à moi 2 3 4 Nairobi. Mais quand on moi si moko. Je suis parmi les meilleures chanteuses africaines, pas seulement congolaises. Je suis parmi les meilleures. Je ne suis pas la seule. OK. Tosé belé mais moi je suis parmi. Neso balobi moi ça azaka moi bien. Naza pe parmi abaso bazaka moi bien. Il y a solo. Yo nimba kumisaka yo. Bongo ngapena lo pena moi. Oui. Dimbo kitoko. Les ondes, les ondes, et bon makama balabato, les ondes. Yama balabako yoga bioga yoga. Ouais. Oh basimba yimo sona la tamate, tamusuba kumisi. Oh. Yo bando beta ba marto. Mais est-ce que vous savez la basimba ya yenne ngwana? Toi bazo kumisa mama wa ki tam litama kitoko. Alors. Et ça li penda succès makasi grâce à na kuboka toujours ba fleur et pas Kondo Seigneur Lay, puis à son âme, à Kochanga bien. Si qu'on il faut faut travailler, il faut faire l'entraînement, parce que ce que tu as comme à moi faiblesse. On a ça d'entraînement, on ça peu moins sport. OK. Donc sungaranga, dans la discipline est belle. Bah s'écrit monsieur les moyens de la télévision exacté. Bah non. Na pine na côté la musute pardon côté la musu na sina kata kamokala na lata maneta nza c'est vrai mutu lokwa ngasubisa mbili ya bina luzulu la misu na yo na tai na yo na koseka lokwa na kufu po balula ngo bandaka baya na sesa na yo kati elema matoyi mubange mo soka sepeli na ngabi mama na lingi yo mingi na ba papa soko linga mingi nazo boko la bana nga ko yemba mikie ti ande ba paquet bana na ba kene liboso za lokumu ya mboka les autres ko tala matama na nga misu nga balula ngo déjà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir très nombreux et en train de nous suivre dans cette émission. C'est donc Grosse Caisse, comme vous le savez d'habitude, dans ces formats un peu spécial. Nous sommes là parce que nous sommes au mois de mars, le mois de mars qui vient à peine de commencer. Et ce mois est toujours identifié par la femme qui prend toujours de l'espace. Aujourd'hui, vous le savez, dans le monde, on parle de la femme. Et la place de la femme également dans les concerts des nations est très important. C'est pourquoi nous avons bien voulu commencer cette émission avec une dame qui est une référence de la musique congolaise, comme vous le savez, parce qu'à travers elle, on parle de la musique, on parle de l'art. Elle, c'est Maman Ombilia Belle, la Cléopatra, qui est avec nous, avec qui on va essayer de parler, to solo la, to beta penama solo ya kati, surtout pour Oyetali Kibo Maman Azanabiso. Maman Ombilia Belle. Bonjour et bienvenue maman. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir makasi lelo tokutana poto solo la. Bato basi bayeba déjà mokili mois de mars c'est un mois ya ba maman. Oui. Bozaka na esengo nango makasi. Esengo makasi vraiment. Journée internationale de la femme, ils appellent esengo makasi pour na biso. Moi je pense que journée internationale de la femme, ils ont ba maman lobano. Et ça journée relate à Maputa non. Et ça journée moko, il faut moi ça à réfléchir. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour une bonne marche à Mboka? Et puis na ba Maputa na biso tozo c'est la fête mais to réfléchir et l'on y to ça là dans l'avenir quoi.
Mais apparemment on dirait année où les qui ont surtout fait tes arrêts sous-soutien comme le 8 mars les qui n'ont beaucoup mais ça n'ont pas. Merci beaucoup moni ezali foti ya mokili ndenge malade yena mokili déranger penza et déranger bisonio sur toute couche et la société tozali vraiment touché parce que moyen ko sala boyate moyen ko sala boyate na ba couvre-feu au moni ki yango na to poussi date 40 ans nga carré to pousser parce que couvre-feu ezo permettre que baninga mususu ya à l'étranger artiste minene oyebi ba ya exact pour bango pe bazana ba couvre-feu confinement donc balwaki mama to lingi o mais tala gouvernement ndenge epesi mibeko tozo respecter yango biso pe tozo respecter ça dit tango baninga mususu bazo kufa belé ba maladie ezo sala sengote ba mususu bakanisaki maladie wana eza pona moni baninga mususu bakei donc il faut tozala kaka angele. En tout cas, tous à l'angle, mais n'importe qui peut venir le solo ya anniversaire wana parce que ezalaki pena ki ezala événement moko ya munene o bato bazo zela parce que mona déjà ndenge sanosaki que kozala kala mingi te mais to beta le solo na yango to zongela nano na kibo mwasi ya ba maman lelo na mibu ebele o sali na kati ya carrière na 40 ans o tozali ko lobela lelo o yebisa biso en tant que femme ba non, na ba difficulté ni oyo rencontre personnellement lui benagete en tout cas na 40 ans na carrière na leki na pasi ya boy na leki na pasi ya boy ko servir d'exemple na bande comme ça. Oui, merci. Na 40 ans na carrière na pas mais étape ya o eza bien que naza reçu partout dans le monde entier en Afrique une vraie reine ba respectanga makasi balingaka banzembo nanga wana ezali positif ya carrière mais négatif ne soit carrière eza to sala musalango elimbisanga yoza na mobali ya munga mibali ba respectaka penda basi comme tel te. Chaque fois mon faut ba écraser yo chaque fois il faut que beta concert quelque part na tourner ba melio mbongo ba tiki yo sa billard et tout ba difficulté belé ozo kende o sa la production mutu azo lingana no azo tala d'abord physique azo tala ba savoir faire na yote alors que ba biloko wana ya ko tala na no physique ya mutu eza biloko moko dépasser mutu soko azana aibi savoir faire aibi musala ne respecter d'abord na musala soko lobi o linga mwasi ande wa musala wana etali siko bino boza ba adulte mais na passa ba étape mabe ebele il y a des fois basi mususu azo finganga ayebi nengata azo finganga parce que mobile na ye azo sepela na télévision alors que ngana za artiste il faut ba maman ba yeba que mobile azo sepela na artiste les autres soka sepela na artiste a sepela na moi sinon il y a des choses différentes a sepela na artiste azo sa loku mboka na simbi benela mboka ça fait 40 ans. C'est pourquoi nous avons lancé un message à ma maman Nyostou. D'abord, nous avons fait merci à la première dame Mboka. Nous avons fait un coup de pouce à Gilles Tsana. Production. Donc, à ça, la production d'artistes Nyostou Yebi. Nous avons fait merci parce que nous avons fait nous avons fait Dani Bokombe. Merci, collègue. En tout cas, soutenir la démarche. Maman, ça, c'est la Nyostou Nenga Bafoula Ramwana, mais si vous avez fait Konde, il y a Mboka Nde Kasebiso. Écoufélité parce que tu as décalé date na le 29 mai. Wana to ko changer souté pour nzamba yo kelanga mawapo ba cadeau na zako zile pa ba mama na ba papa et comme ko umela et comme umela ba cadeau changer la ville vraiment ba ko changer la vie ba cadeau na ba maman vraiment ba papa bomba waka na frigo vraiment donc le 29 mai et ko raté toute date on a pour ma collègue peut aller banda artiste ali banda ba bina date wana ça va ba possibilité ba kozala na couple ya ma famille Gomuna Clémentine je vous embrasse très fort vraiment c'est gentil pour mandima qui invitation ils vont chaka Suzanne Owiyo ya Kenya artiste belé ba yo sundu baza belé on atangi komote peut-être mutu pe komi akala etang mususu mais au moins na bango na ba fiche vraiment maman Bilia ebi ke bate belé ba lelo ndire ba se plaindre akaba bi mais maman Bilia akotika ka biso un jour parce que 40 ans yango ezo keneti to ko ba 50 60 ans mais okotika la biso mokutani ni te bazali yango nde tozo luka omoni ndenge na salaki siko na sali na Big Mama na yembi na ba petite bomoni bangote oh yasolo oui Big Mama na yembi na ba petite donc kaka ba petite te na zupe
jeune garçon qu'on a passé un peu coup de pouce, R1 The Voice. Ok. Donc c'est une featuring. Ah, c'est bien alors. R1 The Voice, c'est une featuring. Donc, Ezobi Makalate, tout ça, la clip. Après, Tobi Misango. En tout cas. Donc, Banana Bazali, Boromona Bango. Le 27 mars, nous avons clôturé le mois de la femme. Ok. Awa na espace café musique. Na café musique. Nous avons clôturé Awa. Donc, Boromona Banana va s'exprimer. Donc tout ça na grâce à Jules Sana production. Alors baba le les plus beaux de la diaspora. Les beaux bons sous pas ça. Tu as alors bien avec ici. Jules Sana, je profite que n'a pas salué ma salutation. Ba nango bazana ba qualité belé pour mona bango. Ya on a eu bango ba observeranga mingi. Ba talaka ba qualité on na zanango. Ba tiraka ba leçon et ko servir bango plus tard. OK. Ouais. En tout cas, toujours tenir à ce que le qu'on a péné à l'événement ya munene surtout que surtout le comme le bagay maman Bilabella comme artiste présidentiel maman Bilabella première dame maman Denise Nyakero merci maman ayambinga pour nazali mwana mboka na sali fierté à maman pendant des années amoni yango esengo makasi donc Karata on a fêté na bana Congo nyos na baninga pa libanda eza lokola mo festival moko boye artiste minene baya après ba mama na ba papa po bongisa ba cadeau ya te po ba changer date boye ba changer date boye na ba cadeau tété cadeau pour la rango te vraiment ba tshanga na ba frigo te ba otcha na frigo banini parce que ba tu ba linga kayo c'est vrai que au tikala tout le bango oza parce que tu na sali mingi na sepeli sibino mingi au sali mingi aux références les lois à musique ce soit à niveau Afrique que ce soit à niveau ya mboka na biso. Je suis parmi les meilleures chanteuses africaines, pas seulement congolaises. Je suis parmi les meilleures. Je ne suis pas la seule. OK. Tosé belé mais moi je suis parmi. Neso balobi moi ça azaka moi bien. Naza pe parmi abaso bazaka moi bien. Ya solo. Yo nimba kumisaka yo. Bongo ngapena lopena moi bien. Ya solo. Maman siko yebisa biso nano. Pour garder voix na yo oyo zanango oyo bimisaka pendant autant d'années boye. Et tout senga na yo nini? Ça c'est inné. En plus naza na moi discipline mingi ndenge nazawa. Il faut ezalaka faut ko travaillaka. Il faut que ça ait un entraînement, côté karaté. Parce que si on tient que ça comme à moins faiblesse. On a ça un entraînement, on a ça un peu moins sport. OK. Donc sungaranga, dans la discipline est belle. Ba secret musu eza moyele lo ba la télévision ezate. Ba no nga nazo onazo sunga, na opie ba ba secret. Neti R1 The Voice. Apa na moi secret. Azusa pe mwandam. En tout cas, azusa yango parce que vous avez pemeni ya maman yuza bibliothèque munene est-ce que boye barango si tu es bien yango na on c'est la bakado de bon la kisango jour à 40 ans wana tu es bien yango tu es bien ozana ba titre belé oyo sala monde oyo lelo batu ba yebi na ba référence ngai personnellement masu ebomanga makasi na vanika na masu ngai maman akendaka wapi akendo yemela nzembo boye nzembo kitoko les ondi ebomaka mabala bato les ondi yango baloba koyoka biyoka yoka te oh basimba yimo sona la tama te tamu suba kumisi yo bando beta ba marto mais est-ce que on sepela basimba ya yenne ngwana to bazo kumisa mama wa kitam litama kitoko alors en tout cas on mi bali bwana mosi moko tout ça là effort tout ça na bango moko même pour na koto kumisa mwasi okumisa basi belé à la fois to okumisa moko oyo yo oyo zalaka na ye ça toujours à moi 2 3 4 Nairobi oyo elobisa mokili na ke Nairobi pona salisa histoire wana ezaka obetaka l'histoire ya mutu bon eza histoire wana ezali nzimo moko composé une chanson composée par Moutonga Koufa Panga Brazos. OK. Asalaki yango na Swahili et puis Seigneur là abalusi na lingala. Donc kei ba sepela ngo makasi. So na kena Nairobi nzembo na soke betite moyete. Ya solo. Te mais ata na Afrique nyonso tous les ata na Afrique balingi yango. Et comment moi référence na ba fille mususu basalaka ba nini ba concours à chant ba comment obeta nzembo wana. Et ça li penza succès makasi grâce ya na koboka toujours ba fleur et pas Kondo Seigneur Lay, paix à son âme.
akochanga bien. Siko ngana cause égoïste te fona coacher pe bana musu. Moi ndamo énergie na tika nango. Yango wana ndeto zoluka. Yango wana ndeto zoluka. Ba fille yango baza bien, baza na le jeune. Baza na ba talent ebele, tika siko ba convaincre le public hein. Et vous avez malamu mingi pona baye ba kolinga ba mona bango et puis ba soutenir bango pe également. Mais eloko moko ba ndeko ba lobaka tamusu ba milela ka mingi avant binoboya na loba yo na loba maman chala mwana ezana ba maman ba yaka liboso ba pongolo ba beti masikini o lelo batika biso bazaka les sociétés on dirait kongo zo bossa na batu wana bozo craindre répéter lobby tango boza te ba bossa na bino que nanzela wana. C'est vrai. Question est très importante parce que moni bibliothèque à musique eza bato babandaka pe tozoya tokoleka. Siko ezozanga politique une bonne politique culturelle. Ezate. On dit bana mso amiki ozotuna ye histoire Niko Kasanda ebité. Et amabe. Donc il faut binope presse, bossa l'effort. Bossa l'effort bozwa ba bibliothèque le roi papa Bombenga na pese mbote papa Jano Bombenga. Atikali doyen ye. À part il y a papa Verkis, président Verkis Bambote. Donc c'est le moment bino presse bokenaka pembeni ya ba doyen wana. Sabino historique na bango po ebungate. Parce que so basi ba kei muta ko expliquer bino akozalate. Donc il faut mo poussa na pembeni na bango. Maman bilebe oyemba pe banzembo ebele o bayembisa yo na ba artiste mosusu Jean Papa Lutumba pesa yo banzembo oyemba artiste mosusu également Papa Lutumba personam ndenge atika biso. Mais lelo oyo eza na batute bayaka vers yo que maman na mungongo na yo wana nzembo moko eza ya baboye oyo koyema bayaka sute bongo siko Big Mama ngam tu na composer Big Mama tiens tam tu as composé Big Mama ye wana vandi pembeni na yo Jules Nzana. Oui. Ah mais Jules Bébélé na ma production Bébélé na ma banzembo donc banzembo mingi na interpréter na album na maxi single eza na interpréter eza compositeur te en fait na pesi moi ba quelques idées idée moi muke mais muta composer nsana. OK. Ta wana siko mais ngala linga plus ko interpréter que ko composer pour so nazo composer nazo interpréter nga moko et ça ka moi monotonie linga ba idée ya batu et uta côté mosusu na sangisaka en tout cas eza malamu mingi biso toko. Mais les gens confondent hein. Oui. Bazo confondre Big Mama bazo kanisa Big Mama eza moi so munene. Maman munene non rien à voir. Ça dit même moi so azali na taille kitoko ya koko taille guitare acoustique matos ndenga naza nango boye so aza moteur mabe asara ba makama mabe comme on est Big Mama eza ne na cadre moteur mabe baza très dangereuse akolinga ta muninga bingisa mutute oh là là oui ata na mbongo ndenge moko sadi ba Big Mama baze ebele na ya mikie na ya minene na ya mikuse na ya milai kana kansaki Big Mama eza mama ya munene ozo ngape na yape munene ngape na yape munene siko donc na mifingi na binga Big Mama oyebi kozaka fier na taille na yo pour chaque fois papa oye héritage oyo tika esaka makambo esala makambo batu esala makambo bien na kobina bokandisilaka mabete pardon aizaka na kobina na kobina na côté la musu te pardon côté la musu na sina kata kamokala na lata maneta nza c'est vrai mutu loko nga sobisa mbili ya bina luzulu la misu na yo na taille na yo na koseka loko na kufu po balula ngo bandaka bayana na sesa na yo kati elema matoyi mubange mo soka sepeli na ngabi mama na lingi yo mingi na ba papa soko linga mingi nazo boko la bana nga ko yemba mikie si ande ba paquet bana na ba kene liboso za lokumu ya mboka les autres ko tala matama na nga misu nga balula ngo déjà la lemba. En tout cas, merci beaucoup. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter, en tout cas, à tous ceux qui nous suivent, Charles Chitenda, Moufini Kwadjobour nous suit. Merci beaucoup de nous suivre. Et également, le boss Fernando Finda, Abraham Congo Diantotila nous suit également, à qui je souhaite un très bon dimanche. SK Beauty nous permet d'être toujours belle. Maman, maman kilo, SK Beauty. Et ça, on a pour Nabino et soutenir Bino. Solange Congolo, merci en tout cas à toi. Pasta Blanchard Logos, depuis la Suisse, nous suit. En tout cas, merci beaucoup. Merci également à l'ambassadeur qui Jabron, qui est ensemble avec nous, à qui je profite pour souhaiter un très bon dimanche. En tout cas, Bandekone surtout au Bazotalabiso. Maman Claudine Louillet fête son anniversaire. Je lui souhaite également bon anniversaire. En tout cas, merci beaucoup. Mais maman, si tu as non, bon, ça n'a pas ça. Moi,
wa salinga kitoko pona zala yeso olingi ba perfect hair. English, yeah? No, I speak English. But I don't speak good English. Oui, perfect hair. Yeah. C'est-à-dire perfection penza ba yango zo mona ba beauté. Ye wana vande talaka ba matos ndenge vande. En tout cas. Ngamenga ke dada matos. Po azana ngo vraiment. Dada matos. Merci en tout cas à toi. Merci également à maman Solange Moukiadi qui nous suit et à toi Eric Gouegnet, l'homme Mobali. Il y a Annie Boboy, merci beaucoup en tout cas de nous suivre. Est-ce que moi moi ça qui te en face là? Oh. Mon manager à moi na biso moi na Marie Misam. Tikolo Baboy. Oui. Ah. Eh voilà. Ah vraiment. Moi c'est qui c'est Bibiche. Ah, ça va venir tout à l'heure. Bibiche ko. Na za pembeni ne wana zo kolaka eboye. Amu bali n'était pas un producteur, Marlène Yewan. En tout cas, moi na merci. London. Merci beaucoup Bibiche, merci à tous nos amis, en tout cas Boza et Belé depuis London, en tout cas on nous suit, Popol Mukeling également nous suit. Merci beaucoup à Maria Mazela, Sabena et puis à Igo Bozé qui vient d'avoir un nouveau bébé à qui je souhaite également en tout cas le bienvenu na Mokili Nabiso et Gozala Malamo. Maman, tous beta sikoyo li solo penza makasi ya anniversaire wana parce que tu as 40 ans. C'est belé. Nanu basala kata programme robota ote nga sina bandai koyemba. Ngana sina bota makala wana. Wode bino bana mibali obakisaka mula ba mama bakitsaka. Na bota makala wana mama ndefa pembe boye. Koma luku. Oh, tika bana biso batia ozala tentine noti. Na bota makala. Nazo yebisa yo ndimela ngai. Nazaka déjà na mokili kala. Ata nyoso to ata moko te basali programme robota e bon. Ya solo siko jour wana parce que tout le monde a déjà annoncé ces ali koya que bandeko ba outa libanda ba Yvonne Chaka ba koya ba Clémentine na Gou ba s'annonçaki déjà mais ozolinga osala yango ezala penza ndenge nini mokolo wana. Merci beaucoup nazolinga ezala vraiment festival moko munene etikala na mitema bato e marqué na histoire parce que na sali ebele lokwa na sali ebele na kosala spectacle moko kitoko. Pour Batouba sepela Batouba roya muta futi $500 nae et ça la carte invitation payant muta futi $500 aïe avant du spectacle lobi bon en tout cas na ba tenue na koyemba na programme na ngai mama na ba jeune bano oyo nazo kosunga donc et aux spectacle kitoko yango nazo senga kaka Batouba ya ebele ba soutenir pour soirée za kitoko mutu nyonso azana motema bolingo alingaka musique ba homme culturel nyonso baya ko soutenir yango et ozala soirée munene kitoko ezo senga budget ebele parce que ba artiste minene non pour déplacer bango ya facile artiste aye bien sûr alinganga mais il faut ala mo eloko sukali na poche bien sûr ana sukali na poche à visiter pe ndenge kongo na biso kitesa na biso kitoko asomi pe ba cadeau et ozala bien bakanga maboko te batikelaka première dame te première dame asala ki aye pas bango kongo eza munene bato mbongo baza ebele faut ba soutenir la musique culture eza talata ya libanda ya mboka na biso donc ba pena ko sunga po eza soirée munene. En tout cas soirée munene yango penza mingi tokozela et pour bande ke belé baza banga te bino presse pe ba invitation na bino ko sala ezanga te tokoy ko zanga so ezangi ngate talaka garçon le plus beau de la diaspora yende au samba Gilles Nzana mukolo wana to limbisa yo te biso ba yo parce que to linga to vivre événement wana e ko sala malamu mingi mais maman Mbilia to komi ko kende pratiquement na suka ya masolo na biso moi de la femme yango pe bandi mais au pesi date moko oyo na suka ya moi wana et kozala bongo le 27 oza na café musique awa pona obeta pe concert ou sepelisa ba maman oyo ba oui ça n'a rien à voir na 40 ans à carrière ozala spectacle moko programme osus oui oya awa kozala plus ba souvenir ba nzembo nanga kala na kosala mélange pour ba maman sepela quand même pour ba monaki to pusi date ba komi penza ba supporter souté donc yangwana na ko tika mois de mars boete et les kaka boete fona sepela bango le 27 wana ba mama ba ya ba bina ba sepela to sepela longo mais le 8 ezali menatia ngona entre parenthèses pour le quoi suka le continent na pochité to ko lo bangote. En tout cas, bisous peut te la date wana mais mais date on a foué na madame pour qu'on fasse une invitation ya yo côté akozala wana
Oui, bien, Batu Mikolo, Basaka Soba Talayo, invitation à présidence. Maman Bilabel, invitation à primature. Maman Bilabel. Kasi, oui, bien, n'a pas si coutou, Excellence Premier ministre, merci beaucoup. Oui. Bazo yamba biso, kaka, bazo yamba toute couche nyonso à société pour bayeba, ba souci. Ya batu bazana ngoneti biso ba artiste musicien. Tozana ba souci ebelé, tozana ba problème ebelé, OK. To touchera ba droit d'auteur na biso comme il faut. Président Josara yo sala effort. Mais ça suffit pas parce que ba mbongo bazo devoir na biso, ko devoir biso, bazo futa te. Moyen payer à futa biso exact. Bazo futa biso ba miette. Ba mbongo na biso ezako leka ba 100 millions de dollars. Eze belé. So bazo futa biso, est-ce que to survivre ndenge nini? Ba spectacle net au sala eza ba poko au survivre hein. Oui. Olé au kaboni na bana. Mais siko mbongo penzo ke muto zala. Au fandi ezande ba dolo terre na biso. Souci na biso yangona to pesa ki souci na biso to bongisi memo déjà o to kotikela parce que eleki. OK. Nga sina lembi bonete école de formation de jeunes filles ngana zo sala. O singa ba budget belé. Oui. Alors que sous na mbongo na ngai bazo futa nga ba droit na nga docteur normalement nako lela te. Nako lela te nako banda Nanga. Tokota na kata secret ya mbala suka o boge kutana na premier ministre doléance nini bokendela ki nango pana ye. Doléance otokina nango ba œuvre na biso bazo exploiter ngo. L'état pas zo tika ba exploiter comme il faut. Bazo teka ndenge balingi biso ba revenu ezate parce que muto ndenge o sali loko émission na yo. Muto asengi yo te asuika ka ndiko teka siko yo ko l'émission sa ndenge. Ozolela te souci na biso ya ki yango vraiment ba ça l'effort poto tika ko kemande. Bazo benga biso toza ba mandia ba matoliste. Eza foti na biso te ba miss artiste mise bazo beta matolo parce que ba droit d'auteur na biso tozo raté. Siko yo to suivre ndenge nini. Donc il faut bataille la biso likambo wana et puis so bati ministre de tutelle na biso faut batia mutu moko azali homme de culture o ayebi makambo ya culture bien surtout on a penande na c'est très important oui parce que soko ayebi makambo ya culture bien o ya biso pe a ezali neti ba télévision bazo beta ba musique na biso na ba wenze na ba partout tozo toucher toi na ngote mutu azo tia na poche to yebite. OK et comme c'est trop to lembit en tout cas donc ils ont singa na bino bo ko revenir na ba droit na bino pour salela yango to salela yango to ezala te artiste émission akufi to abeli. Oh botela nga likambo oh maman première dame oh mokonzi mboka oh premier ministre et comme saturé likambo comme trop histoire moko répétitif et comme on l'aime ça va tomato quoi tu vois. En tout cas yango wana pe to zalagi na souci makasi surtout pour na yango pour na bino ba artiste soki l'état koki kozwa en charge ba doléance to zala indépendant oui to mi batela biso moko to mi futela ka ba soin na médicaux na biso moko poto le la ka l'air nyoso te pesa c'est ça et comme trop elembi si bat et comme nga so luki mukonzi moko ba yo ka artiste azo akimi ya soute oui bakoko okima merci beaucoup merci na yo grosse caisse kitoko kala to mona ni sulelo et ça bien dernier message aux nango ya kopesa na bande kono soto batali yo sikoyo dernier message on za nango na pesa bana ba congolais na ba congolais nyo surtout to lingana ezala ne ya pe to bandi ane sikati ane et baby celibiso ba cope belé pour na maladie yo et puis ba couvre feu ane yo mutu na musu chaque congolais et congolais ko réfléchir bien qu'est-ce qu'il faut faire pour sungambo na yo. Tu ne charges pas à tout mon côté. Tu commences vraiment à changer mon mentalité. Tu changer ma camboué pour mboke kende liboso. Na lingi bino mingi, na linga bino, na linga bino, na linga bino kaka. Vraiment, on peut ça compose ça la confiance. Nzemba kitoko album kitoko zo maxi single bozwa. Vraiment tant koyoka ngo. Big Mama. Nazana bana sika, boyoka bana ngo ya kitoko ya sika. Basali makambo kitoko. R1 The Voice azali featuring na mama Boyo Kango na bana mususu ba Meta ba Kalume na nani Love wana bakaya za taille Pierre Taillé donc na Eli bana basi asika wana vraiment donc bokoyo ka bango alors tant ko bima bosomba pour likonde côté la maman na poche pour producteur pe le plus de la diaspora a se pe la peu abimisi lar nae mais basi ba l'air pe beauté ba l'air ndela
Merci beaucoup. Merci Nayo, vraiment. Merci vraiment. Beaucoup. Merci en tout cas. Puis merci l'équipe technique. Hein. Vraiment, on a profité d'un peu ça. Sandrine Sama, merci beaucoup en tout cas. Bienvenue à Kinshasa et on est ensemble. Merci également à tous nos amis qui nous ont suivis parce que vous étiez très nombreux. Bolanda Kibiso, Yawili Moucheni, j'ai également pensé à toi. Merci beaucoup. Gianni Mungu avec la fondation Atosio Malaika, merci à toi. Boss Oscar Mongala nous suit depuis le Katanga, Nakanisi Kopesa Mbote. Et puis à toi, Tony Lokabongo, Guardiola, il y a Nanou Lupumba. Merci en tout cas, on est ensemble avec vous. Avec le même plaisir, on va continuer dans notre format habituel de grosses caisses pour votre plaisir en tout cas. On suit d'abord cet élément et puis la suite juste après. Merci.